Fivet Mayemba ndenga retiraki maloba wana alobaki pona Karine epesi kanda ezopesa kanda bokoyoka ngo kaka ndenge na olobango Mida ndenge azomema internet na kalme nyonso na modèle oyo ye wana ya 40 jours ezopesa kanda makasi na nani bokoyoka ndenge nazolobela ngo Mura Yvette Kalombo Miriam Mokonzi Wesh Mbote ba papa ba mama bandeko Mbote barando na barandonete Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille Mbote bana mike na ba bébé Mbote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko nakoloba likambo yango po mingi bozokanisa ngo me bozobanga koloba yango bozobanga ngo te po bolingi makambo te bozobanga po bozomona ekokomema malchance ndenge bozomona etanke bosambelaka eza mawa mingi bandeko Yvette Kalombo tango azalaki na Dubai soki na Dubai kuna bisika azalaki aza kolanda kaka barando surtout liwa ya Angelica susu alandi yango makasi Miriam Mokonzi yekuta bombaka te bon abombamaka akosaka biso akipaka so makambo wana te me abombaka te azalaka toujours nsima ya kozela likambo ezwa Karine Mokonzi wana toyebi yango alors Yvette Kalombo Mura de la presse Miriam Mokonzi siko nalobi tangu Yvette Mayemba aretiraki maloba na ye oyo alobaki na Karine Mokonzi ke soko aboti akoyoka pasi mpona kobota akokufa te akobota bien makoyoka pasi bien sûr mwasi nyonso zemi nyonso ezalaka na pasi oyo babengaka douleur mais Yvette Mayemba na somo ya liwa ya Angelica Madelena na mokili ndenge zoloba na kanisa bomonaki aretirango na ba émission na ye aretire malobango na émission moko te au moins 2 fois to 3 fois a répété a retiré maloba lobaki pona la baronne bandeko batu oyo epesi bango kanda ndenge ya retiré maloba numéro 1 ezali Miriam Mokonzi Wesh nazoloba na bato toyebi po ba numéro 1 normalement baza ba main noire o ba bomba mawana na sima oui bango nde ba numéro 1 baza na kanda me nazolobela ba oto yebi numéro 1 totie Miriam bango mibale kaka ba numéro 1 na Yvette Kalombo yango bomoni Mura awa tango apopolaki la mama azolinga kotisa la baronne mazomona modèle penza akomemango te po Mura alingaka tango azosala rando bozomona peke rando yango azomemango na mwa nzela
ateza rando ya mabe mazo memango. Bien sûr, à déconner na épée. À propos dans le vide, ça dépend ya monta ya mbongo. Mais pas Myriam azoraba 1 euro, 1 dollar. Alors, si Koyo Yvette Kalombo azotake neneya. Azotake neneya te. Yvette Kalombo alinginde albimisa rando moko ya monene. Donc, na moment oyo, Yvette Kalombo azaneti Ukraine. Alingi bato ebele bakota na rando baya sima na ye. Sikoyo bazala ou bien pour ye, ou bien balanda modèle yazo sala. Sima nango bakotake nene ya te po ye moko bozolanda bien. Azo pupula nene ya azo kotsa toujours la baronne. Bien sûr, azo bengena prononciation oba pronosaka mabe oreba loba mamboline azo ba mambole. Donc, bolanda bien alobeli nene ya alobi kombo. Sikone mission guta sali ya suka alobi pona Karine belé. Donc, azo linga ak déclenché rando moko et tia internet mal à l'aise. Siko mal à l'aise o bango bazo talisa direction la baronne. Po en réalité nazolo banabino Myriam lokola kokra Karine n'internet ite. Donc ye tout d'abord Myriam ye alukaka Karine n'internet tina na bomoyiboy. Yvette Kalombo alukaka Karine na bomoyiboy alukaye alukake pe n'internet wana fo boye bango. Sikoyo rando oyo Yvette Kalombo azosala ezali diabolique. Eza makambo na biso ya internet te. Azolinga nde akotisa biso bato internet na makambo na ye. Ndenge eza kaka Ukraine. Tango aluka makambo na ye asolola soki na banani lelo alingi na ba africain na ba chinois bakota na ba irakien. Ndenge moko oyoyo siko Yvette Kalombo basepelaki te ndenge Fivette Mayemba aretiraki maloba. Bazo sepela pe te ndenge internet evandi nie. Ezotala Karine abotela biso prince. Ezotala la baronne abala libala du siècle. Na bandeko na biso oya makolo kilo bazozo. Bavandi calme. Na bekipe ovald ba o bakoma borfelin bavandi calme. Po la baronne akozwane bango akoadopte bango. Mais sikoyo Yvette Kalombo na Myriam Mokonzi Wesh bango bavina bango ya bomoto boye bamonaka neti ezali na maboko ya Karine ndenga kabwana bango bavi ebeba. Donc bango baza penza na posa Karine Mokonzi azwa likambo. Bino bozobanga kolobango parce que bozomona neti ebendaka malchance. Non, ebendaka malchance te. Yo ozolandanga osambelaka. La baronne asambelaka. Mama Charlotte asambelaka. Lilobelobi mibatela bongo nzambe abatela yo. La baronne azomi batela. Mama Charlotte azomi batela. Binope
bozomi batela pote la baronne abotela biso prince pe libala oya ye du siècle esalama. Alors bobangeloko moko te boyokanga oyo Yvette azosala ngo na kati ya mokili ezoleka na internet me azosala ngo na kati ya mokili azomona ke soki asali eloko te bato bakovanda bongo. Mura ndenge aza wana nakanisa bomoni émission asalaki po mpe ye mpe atake Neneya wana tu ezali basololi me Mura azali travailleur aza innocent na makambo oyo ya mokili ye azali kaka fautif na makambo internet po Mura azosala oyo ezali internet me bango oyo bazosolola na ye na ba main noire na ba inconnu mosusu Mura azoyeba te soki bawuti wapi me bawuti na bango kaka na nsima ya Myriam Mokonzi na nsima ya ba main noire liye na Yvette Kalombo. Bandeko bamisusu baza na poto bamisusu baza na Afrique bamisusu bayaka poto bazongi bamisusu baza na mbongo bamisusu baza na bamoye kaka normal bampiaker baza te na bamain noire tala noire. Bandeko rando ya Yvette Kalombo ezali kindoki ata bomoni azoloba na Neneya ndenge aloba baseri oyo afo abandaki mpo aloba na Karine bomona bongo me eza bongo te aza na kanda ya Neneya te azoutilize Neneya mpo akotisa mbongo azoutilize Neneya mpo na majabu mpe batya eka azoutilize Neneya mpo mai mpe andima ye me azoutilize penza Neneya mpo akotisa amema la baronne to la Chine to bato balobelaka la baronne baya ebele bongo rando ekota rando yango ntango ekokota maloba ebima ebele na internet nsima ye azwa avion na ye asombi na Dubai oyo ya bandoki abando pumbwe bien sûr ayebi akokutana na anti ekotumbe avion makoluka ariske kaka parce que ndenge yaza wana ye kaka te na Myriam Mokonzi. Bandeko la baronne aboteli biso prince la baronne asali mariage du siècle. Bandeko Myriam bisika za oyo ami da France bilokos bisika za ba main noire na nsima kuna bisika baza tokoyoka sango bato bakokota bopital bakobela bakobunga. Bandeko eza blaki te bokanisa te lokola internet evandi nie bato mpe na molili kuna bavandi nie non kaka bato bazaka na internet bavandi nde nie bavandeli yango mpe na internet me na kati ya mitema na bango bisika bazali na bapriere na bango oyo bazosala na bamakazu bakangi bakimbanzi baza kolia baza kobwaka baza kolobaloba na minuit bino boyebi te bozo imagine yango mpe te bolobi sans effet tokoimagine yango te ebendaka malchance nini ebendaka yosambelaka
oyo bozomona Yvette ako continuer koloba na neneya me bolandaka bien ata bolandaka ba video na ete bolanda bokomona neti ya suka alobeli akotisi komba la baronne alobi mingi mais eloko bien biso tozo continuer 40 jours tokoloba ne eloko moko te biso tozo zela prince abotama tokoloba na eloko moko te biso tozo zela libala mariage du siècle tokoloba na eloko moko te bon tokoloba na kaka bigogo ya mike oneti nazolobela ye mais poto kota na je na ye tokokota te surtout soki azokanisa soki bato baye ebele tokokota wana penza azokosa na liboma te mazokanisa biso toza bambwa oyo alalaki na bango wana Kalombo siko Miriam mokonzi wesh tala ke bakuna bisiko zali zwa position beta biloko kobeta. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko. Ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko. Ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko. Ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.